Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir, salut, Jambo, Mbote Nabino, hello. Voilà Bandeko, Ezanga Wabino BBC Mpoi TV. Je crois, titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Pe Bomoni. Alors, nous avons invité Bandeko pour partager nos vidéos Nabiso. Bo aimer, ceux qui ont la liboso, écoutez na vidéo Nabiso, je t'assure, Zala à l'aise. Zoaki Tifanda s'abonner vraiment à yo kaka même pas que non oh so ipendenge nini oh ba finga ki jaja kutu là biso to yaka juste kana ba analyse na biso to telemina ba antivaleur et mingi to pesa ka conseil tout ça là que to zongisa na maele pe la communauté congolaise et sika moko parce que buzo beza trop les gens ne comprennent pas ba balingi buzo ba trop alors biso ba to oh peut-être to yaka pe na vérité et bato balinga koyoka vérité te mais choix ezate on est encore là ata bato mibale misatu ba oyo balandaka biso bapesa biso confiance tikete nzambe nanga apamboelanga bino nzambe nanga abatelanga bino voilà ba o bazo komela biso vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment ba o penza bazo donc considération nazo mona ba appel ba message vraiment ngai BBC nazana eloko na kopesa te ou encore na koloba te à part merci et nanzambe nanga apamboelanga toujours bino. Voilà. Analyse nabiso, je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature soit disant mama top azongi na SB. Wow, ça fait mal. Si réellement azongi toyoki ki mama top azongi na SB. Nga bebe sempoi, soki ke no mama bebe nani mama top azongi na SB. Et que ça langa bien kaka parce que mama top musala na ye yango wana babenge koto akeko jouer babenge koto akeko jouer na oyo ke lango mutema pasité parce que belle vie pe ndenge azawana akanga kabatute belle vie ezalaka ke non abengi oya kosala oya ko jouer pa na ye elle te paye bosali musala et si soko za pe na côté mususu kokende wana ezalaka problème a belle vie te totika koyoka place au belle vie akangi batute mais problème oyo esali ke non ngana ya kosala analyse sur soi-disant retour à mama top na SB est-ce que ezaya solo to ezaya solo te avec de trucs avec des insultes avec des trucs où les cas qui sur les réseaux sociaux mama top a fingamaki na niveau moko pas comme possible pour na SB dada oyaza mwana na ye elle a été aussi insultée sur les réseaux sociaux pour à côté la ki mama na ye bandeko bolandanga bien bopesanga ba j'aime bolandanga bien na osala analyse donc analyse onga nazo sala eza juste ya kozongisa maele ya bato. Je crois na bandi lelo te akosala ka ba analyse nanga sur ba artiste et comédien surtout ceux qui to beta c'était sur SB ou bien Belle Vie. Po nanga mama BBC na loba toujours que non nanga mwa SB ba kendaka nango mabe makasi. Na sala ka ba analyse nanga na loba toujours que non musapi moko ekotonga te ou encore liboko moko ekotonga te il faut toujours kozana batu po sala nini osala musala. Mais ça fait très mal de voir SB à travailler mon côté a besoin à battre. Ce côté SB lelo elle est limitée avec des artistes et comédiens ou encore des artistes et comédiennes nangambu na epo na nini parce que il y aura et ce pendenge nini bandeko. Totikala komona SB ou encore si la kobimate ko ya ko finga peut-être soi-disant mama top ko finga artiste moko boye totikala komona te mais entourage na ye ne bayaka ko finga et lorsque entourage na ye yaka automatiquement les gens disent que non lorsque batona bazoya ko insulter c'est-à-dire que non baza
bato moko oyo peut-être SB azopesa bango accès wana bandeko nazosala analyse oyo bakoya kofinga bofingi parce que bozala bato moko eza pasi mpona bino bato bofingaka bolingaka vérité te nga nazoloba vérité boyeba ke no entourage ou encore bafan na sila boobebisela sila mosala na niveau moko pas comme possible. Je crois na baanalyse na nga ebele soki bozongi na baémission na nga na sala naloba toujours ke no bandeko si aujourd'hui sila se retrouver seul est-ce que bino bafan bookende kojouer? Je ne pense pas que non sila kobenga bino bafan bookende kojouer. Si ce que zaki que non bino bafan boko jouer na place à ba artiste mususu na place à ba collègue na ye mbele pe abwa ki sa ba collègue nyonso ne bino bafan boke ko jouer na SB loko le salemate c'est-à-dire que non si la aza toujours na besoin ya ba collègue na ye loko la ye siko na ngambu na ye na ebité o na ki koloba elle est plus conduit peut-être na ba fan to ebité. Et voilà aujourd'hui ba tête loko la ba Léa, ba tête loko la ba Mama Top, ba jouer sous na SBT. Oh to yebi histoire ya SB. Oh lorsque tozo ba SB c'est-à-dire Sila, to yebi relation à Sila na Léa. Mais aujourd'hui Sila za sous na Léa te. Ce qui Mama Top a kozonga na SB. Ngai BBC na kosepela nango parce que eza pona ko matisa sous musala ya Sila. Na ndenge mabete bandeko tozo solo la bo pesa nga ba j'aime. Famille de Bota, j'aime. Please, la Chine, on est ensemble. Les Péchalov, vous êtes où? Manifestez-vous. Bozolanda bandeko. Toyoki ke no Mama Top. Lorsque vous voyez que no retour à Mama Top na nani. Retour à Mama Top na SB. Mais moi personnellement, place on a na yoka Sony. Na yoka Sony. Non yoka Sony. Mais je sais que no Mama Top aza mama moko ya mutema munene. Alobaki déjà abimaki na 2024 awawa sortie médiatique na ya liboso na 2024 alansaki message ya kolobaki non bato ya blokaki a déblokaki bango bato ope ba blokaki ye ba déblokaki ye donc elle a voulu donc elle a lancé un message ya kolobaki non 2024 na tie maboko na nga likolo boye na lingi na nga problème te ezambula sika makambo sika. Et tout le monde qui place en bayamba qui est na deuxième sortie médiatique na et pas nani le monsieur m'échappe les noms m'échappent alors bakini ba tout na qui est sur Silana Belleville je crois photo on a chewana ndeza qui place au bayamba qui est apesa na salela ki ngoku tupe analyse awawa apesa ki alance atinda ki mbote na et pas SB atindi bote na et pas Poutine. C'était sans polémique. Et puis, elle ne pas. Donc, Azap Koutou na ben à polémique, qui était pour na SB, nanani, na Sila, nanani, na Poutine. Pour na écouter, après ça, qui tina exemple, ya kotala, ya kolobake, non? Eza ba guerre moko o eza loyal. Et pas ba musicien ezalaka, et pas ba joueur ezalaka. Après, c'est par exemple, que non, ayazaki, ceux qui, azaki, nani, ya, ceux qui a imana, elo, moi, bongo. Mais façon, o ya bango, ezo kende, lende, ezo kende, bien te. Alors, ce qui n'a pas na zonga na analyse na nga ya lelo, exact que non, balobi que non, Mama Top azongi na SB. Bandeko. Si ko ce qui totali, Mama Top elle a été insultée na niveau moko pas comme possible. Si ko bino batu bo finga ki Mama Top. Ce qui boye ko lancer message ya koloba Mama Top azongi na SB. Mama Top peut-être a jouer na SB. Bon mon a te que non. Il faut peut-être biso ba chroniqueur ba chronimama tous en réserve. Olé akoya lorsque tozoya peut-être pour na kolobe la ba artiste na biso, kolobe la ba star na biso, ermoko to protéger ka bango ça bien. To protéger ka bango to lukila ka bango ba problème te. Parce que na bango mi balé to kiolo ba peut-être Mama Top peut-être na Sila, batikala kokuta na problème te. Mais du fait que réseaux sociaux ba sortie médiatique ba ya ba chronimama, ya ba chroniqueuse, ya ba nini ezo ya komema mbutu na ba peut-être ba news moko bo o yango te oyo e fingisa ki Mama Top na niveau moko pas comme possible. Nyonso na je sais que non ebandé pas nani, ebanda peut-être na audio o ebimaka ya Dada International o ya za mwana Mama Top. Na bandeko mibale oyo soit disant que non batonga ka Sila mais avant cela Mama Top déjà zaki abandé sou ko jouer et pas Sila te non kota penza na mozindo te ce qui n'a ko sala analyse nanga c'est par rapport à koloba si aujourd'hui Mama Top azongi na SB est-ce que eza propre pona ye est-ce que eza propre pona SB nazo ebate
soki tokoloba tokota na mozindo conclusion kozala peut-être que non bandeko soki oza fan ya sila bosalaka basortie médiatique ya kosunga ye ya koprotéger artiste na bino et non pas kotiaka ye na badanger mais même peut-être soki toye peut-être tolobela Poutine neti nga moi je suis pas là mpona koya kolukela Poutine problème jamais kutu po soki ozomemela ye problème omona te kene ozobebisa carrière na ye. C'est pareil avec Sila bandeko. Soki tobi totala bien, carrière à Sila ezokende bien lisusu te. Ba tête lokwa ba mama top, ba leya, ba jouaka isu kuna te. Mais soki bokoya koloba ke non mama top de retour na SB. Pour nanga peut-être soki na yebi ke non na ya na finga mama top na loba mama top mabe na finga ye nzoto na ye na finga pour mama top elle a été insultée. Oh esalaki ke non mwana na ye dada international abima aya koloba. Et dada international par le nandoto a joué na SB a joué te. Mais je sais que non mama top ce qui lelo ba solo lina si la azong a kene ko jouer pas na SB. Moi je sais que non mama top a okene parce que mama top aza mama moko ya koloba que non je peux dire je sais pas parce que mutema ya mutu nzambe nda ye ba ko sonde mutema mutu. Mais na ndenge na moni la mama top na ba sortie médiatique na ye azala na passe ana ya koloba ke non aujourd'hui azana na problème na sila aujourd'hui j'aurais sous na sila te aujourd'hui ba finga e po na sila ça fait mal soki akokende ko jouer si la bengi akende ko jouer ngana koloba ke non eza juste po na ayo ki sape na batu oyo ba finga e po na sila soni et puis eza po na ko lancer message na communauté congolaise. Il y a peut-être botika bango basala musala na bango. Pourquoi besoin ko nuire bango? Pourquoi boya ko kabola bango? Biso ba kroni forti na ba kroni mama. Biso neto ko kabola ba artiste. Si tu es pour oza pona sila, yeba ko défendre mutuna na ndenga bien. Ko lukela e problème te parce que musala na zo sala, eza musala ya koloba keno ako travailler ye moko te aza na besoin ya batu. Maintenant lorsque bino bobimaka bozo ko nuire batu o ya aza na bango besoin. Bozo mati keno automatiquement bozo bebisela muninga musala. Tozo sala na biso kaka analyse. Famille Libota bo aimer bo partager. Mama top azape aza na okoloba aza privé pe ya belvité. Belvia kangara batute. Bevia sorana mutu pa a fouti caché na ye ekei. Tomona kaba tumsu tomona kaba gesho, tomona kaba Pierrot, tomona kaba banani oyo bakenda kaba jouer na SB en même temps ba jouer Pepa Poutine. Mais depuis to banai kotala ba makambo ngo ba guerre ngo ya ba ndeko na biso. Batu oyo bazokoma écarté eza bana basi mingi ne tozomona neti tomoni to emoni mama Léa. Tomona kalea a jouer sous na SBT. Mama top, au moins qui n'est mama top, elle a été insultée à un niveau moko pas comme possible. Et ça là qui n'a pas si. Oh et ça là qui n'a pas si. Ngana loba ngona sala analyse na ngana lobi bandeko. Botika makambo bozo sala. Venir informer aux gens soit disant que non mama top de retour na SB. Mais ngana place na bino na yoka soni. Franchement ngana place on na yoka soni parce que façon bo maltraiter, façon bo insulter moi na moi soana. Na soki mama top neti nga na websa mama top kokende te ke kokende ko jouer na SB te nga na ko yebso ka kende neti nga BBC mama BBC na websa mama top soki SB a bengi okende ko jouer parce que ba o ba finga yo ba yo ka soni eza message moko lancer na ba koni forti na ba koni mamo ba bimaka pona kwa ko nuire musala na bino. Je ne suis pas venu confirmer Yakoloba que non Mama Top a des retours sur ou encore et pas SB. C'est juste to moni toyoki balobi que non mama Top des retours na SB. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Tokoye bango kaka dans 2 jours awa. Parce que kuna je ne pense pas Mama Top kutu Mama Top na Thérèse a pe ebe la raté. Tout le monde a maman Thérèse ya abima a pour na kolobe la maman top que non maman top éduqué moi na nayo et tout. Je pense c'est Zaki Thérèse ya ou bien Zaki Gabriel. Botala ba âge ya batu wana ba ozanga ko maîtriser ba combat o ezoleka sur les réseaux sociaux pour na misala na bino moko. Bandiko ça fait mal hein. Lelo to moni Léa
ake poto otali Léa na Belgique. Léa entouré par ses collègues ya musala. Oui, effectivement, nani Léa azangi bande côté, azangi ba collègue nani ba master teo ya kola na bango, azangi ba connaissance te na poto. Mais ce que tali Léa, elle est entourée par ses collègues. Mais c'est un message. Comment est-ce que yo star, yo artiste, yo zala peut-être na ba problème. Net to tata to tikana na taba ba makambo et pas ba musicien. Mais pas na bino ba artiste bo ki ko zala ba tout moko na bo ki ko vivre na ba méchanceté bon côté na ba mitema ma bête. Lélo a se retrouvé na Belgique. Entouré par Hans, entouré par le président Devos, Sonia, Christian, Nani, et tout. Tout le monde qui peut, Nani, Irsid pécha, mon pécha, mon tatika peut hydroquinone na défaut. Tant que kota ki mikili, elle était aussi entourée quand elle a ba collègue naï. C'est ce qu'on a plus besoin. Mais lorsque tozo mona, bino ba artiste, bozo édiqué masse, bino na bino bozo bomana. Et puis, na temps on a ba cassette, na temps on a ba CD, attends, non, tu es que non, moutou atikali moutou place batou baza ma bezang a raté. Mais je ne pense pas que non. Ma bengue ezala qui a o ndenge. Bon, je sais pas trop, mais tu non mon ata baza na ba problème, mais bazo jouer. Mais le comme o ya makambo YouTube, YouTube eza on dirait démon yemo quoi personne nda kiti. Ce qui maman net nga nazo betela ngo c'était ce qui mama top ko jouer na SB ba bengi SB e bengi mama top akende ko jouer net nga na ko ndima mama top akende na oloba te mama top tala ndenge ba finga ki okuna na ko ndima te na oloba akende comme ça bino batu wana o bo finga ki wana na ebité ce qui bokoloba su nini. Or tête ya mama top ou encore musala mama top. Tout le monde maman top azo travailler chez Poutine. Donc ça na ba tête moko boye na ba film il faut ka ba zala. Pour épée ça peut filmer na yo kilo. Bande ko to bongisela ba artiste na biso musala ko. Na bino ba artiste oh vous êtes plus bozo collaborer plus na ba chaîne ou encore na bande ko moko oyo bazo sunga misala na bino te. Tala neti mama Teresa, telesi mama telesi wana. Abimi penza. Ozo kopesa merci to boite. Merci oui. Et ezana ba merci, ezana ba merci mususu ya ke non, ba bikisio na liwa ezana nzambe de ba pesa ke merci. Na eko chola merci wana te, mais na monaki bassesse ya mama Teresa. Na monaki niveau ya bassesse ya mama Teresa ya koloba ke non c'est une femme que non ce qui a vendu na batu abeti saka batu mitu c'est une femme que bo vandi na ye boye aosa ki songi na niveau moko boye elle appuie trop le mal c'est mama Teresa na regrette ki bande ko Nathalie na yo ki audio Nathalie na lobi non cette femme aza mwasi moko aza bien te. Bande ko boye me bo partager nga nazo sala nga analyse je suis free ya osala analyse nga parce que nga na ko ya ko betela buzoba maboko te je suis pas là comme ça nga na yaka pona ko faire réfléchir congolais bo réfléchir peko mino batu bolanda ka biso tang bozo ko landa biso boya ko landa biso po bo consommer buzoba te boya ko landa biso bien boya ko yoka biso te pona bo consommer ou encore bozo buzoba non. Toujours ça l'analyse, mon côté réfléchir quand même la grande famille. Les deux ceux qui maman n'est qui non maman top de retour na SB. Vous êtes sûr? N'a pas confirmé en côté. Et ça matière ba yeli biso pe na réseaux sociaux soit disant elle est de retour sur SB. Après des insultes. Après ba insulte et les cas qui sur les réseaux sociaux. Sikoy, bozo détruire musala ya SB, to bozo détruire moko SB, to solo la. Nga na koya peut-être ko finge la Poutine mutu te. Nga peut-être so na moni peut-être mutu asali li Poutine mabe, mutu mo asali a kena makamu mabe pona peut-être ici pechanga.
bandeko tosala analyse moko tosali analyse to ramener savoir à bato bandeko awa eza boye mais dommage malheureusement sur les réseaux sociaux surtout la communauté congolaise bato baza plus basé na mabe et baza à l'aise ya koyoka mabe ya koyoka ba insulte mama top mutu lokwa mama top bon mama to kutu problème te ba papa masumu ngo ba fingami ba papa elombe ba fingami ba papa masasi ba fingami kaka mama top. La grande famille dans la vie ou encore dans le monde alelo to luka akimia so moni peut-être les aussi maté na mutu retire-toi c'est bon mais akoya ko lukela ka ba problème lokola mama télé sinenga bimaka ya ko lukela ka ba problème on dirait yemoko devil yemoko démon kiti na se non mama eza oya bomaka moto mama eza achaka kimia mais voir age ya mama télé sinenga bimaka likolo nango pe azwa kopesa ba merci et c'est grave tika nzambe ayeba toujours kaka ko I don't know really. Et donc, bandeko, vous savez, plus ça qu'on fréquenter church, ya qu'on fréquenter église, plus ça qu'on yoka matéa, nous devons changer. Ata ba film oyo, peut-être Poutine azo tche la biso bandeko. Eza na ba leçon ebele. Nzamba ko kitana sete po ya ko changer yo. Non. Communauté congolaise connaissait un peu d'échanger aussi. Maté ya toyo kaka. Église tokendaka. Mais façon réseaux sociaux, ils ont plus basé na mabe na buzoba, ça fait très mal. Voilà bandeko lisolo na memela kibineza juste ka que non matière moko ekoti so disant que non maman top de retour na SB. Nga maman BBC na boyite et puis maman top aza privé à moutouté. C'est elle-même ce qui va bengia ko kene ko travailler à ko travailler ce qui est moko aboyi. Si ko question nga est-ce que ça solo ba bengi elle est de retour na SB. Si ko ce qui peut elle est de retour na SB. Biso ba chroni fois ti ba chroni mama connaissait un peu ya ko bongisa musala na biso totika ba artère na biso ba comédien na biso ba artiste na biso ba sala musala na kimia. Pour tout le monde qui peut place SB a finga qui maman top te. Allez-y comprendre la grande famille. Voilà bandeko na komi ko chité to komi na suka ba bon de bi a semaine na bino nyonso ba bon de bi a semaine na balandi nyonso ya BBC merci na ba o nyonso baza ko benga ba o bazo komela biso merci vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment on est là na lo ba toujours que non numéro na biso ezawana. Ba conseil na bino toza nango besoin, ba suggestion na bino toza nango toujours besoin parce que pour musale kende liboso. Je vous aime bien, d'ici là portez-vous bien. Bisous, ciao ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.